ok pale jambo. Ok pale jambo male, ok pale jambo male dide, anu se kaolo makude. Ok pale jambo male. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur na yoyo. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre à la danoise. Bambo tebele biska biso bizu bino nzamba lola ibako pambola bino bozana se ya sule baoba. Vraiment ba yenge na bandiko na biso ya Buludia Congo na église en PV ya Longo Boboto Pondeko na ba oya biso ya église ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom, respect na ba chef coutumier na biso. Toute tendance confondue, vraiment, vous êtes bienvenue, Bambot et Belé, je vous love. Vraiment, là, c'est à sous les babas, batalaka ou pambate, moi, copati, copa vin blanc, vin rouge, pourquoi pas, aux moi, whisky, nayo, ou coca. Voilà, et les canango, tous les hypocrites, ma et Belé, tokos, et les kaka. Bande konanga, tout ça, la moi, analyse, to yokape, momuke, ba, ndenge nini, musicien, pasteur, et puis homme mystique, vraiment ndenge nini bazui les cambuya kofi viol nae, et puis parce que kalate bazo catholique mbwana pona fin umeli o eza cour d'appel, donc ceux qui va katiango les 13 décisions bakozwa et ozala décision finale. Alors bato belé ba réagir to lobi pourquoi pas toyoka ba réaction na bango par-ci par-là et au salabiso kitoko makasi. Premièrement toyoka nanu réaction ya ndeko mwasi ya mobali pardon musicien babenga kaele karmapa yepe alingi aloba toyoka ye na micro ya Noli Tambo. Ki batrouva ki yango peke ba bloko wana eza ba pratique wana eza mabe, mais ngai na lobi te ki ndeko asali ba pratique wana parce que jusque là ça nous présumé innocent, c'est-à-dire que tokotika na justice asala musala na inga na za juge na kata makambo, mais soki bandeko na bayaki ko tomona ngo awape même na ba mekile ba poto ba États-Unis RKL ba kamaki artiste pe monene, mais soki osala ki yango justice comme ça so ko saki monté ba ko innocenté na bandi ba pesa qui 2 ans ceci bon ils ont jugement en appel quand même, donc on laisse la justice faire son travail. Moi personnellement na ko sepelaté pas c'est moninga pas c'est ndeko na ko sepela ngote bande ko ngozaka artiste ne wana pe basi pe baza pe bande ko nanga, donc na ko se retrouver dans la catégorie na se retrouver dans la catégorie artiste zande konanga ba on peut porter plainte bande konanga. Donc en tout cas on laisse la justice aux heures milliers à sala musala nae soki ba monike asala ki amote ba ko innocenté soki ba monike asala ki amo ba ko kangaye, mais en tout cas nga naza JJT na lobika ke o bande ko basala ki ono ba yaki ko manifester pour na ko soutenir pour ko ba monike eza droit na bango. Donc, moi, je ne peux pas vraiment se prononcer. On laisse la justice faire son travail. En tout cas, on n'a pas ça. On va laisser la justice faire son travail et commenter parce que jusque-là, peut-être commenter ce qui est katami. Mais et là au katamete au commenter biso ba maloba na biso ezali ba ya ba ezali ba maloba moko maloba nganga maloba nganga donc okolo ba moté il faut vendre. C'est vrai qu'on a peine na ça peine un mot à dire, mais en tant qu'artiste une opinion kokiko kolobana no ate parce que ezana l'état beaucoup à l'état où il basa habilité ya ko katalika mbango, on va les laisser basa la musala bango. Mais les faits bande kondeki ba manifestants ko influencer des décisions ya ba juge ba juge basa na expérience ba yebi que ceux qui ata ceux qui za vrai
bako condamné hein c'est la vérité ils étaient pour te manifester ba condamné car pour te manifester non na banzi ba ko soutenir pour bango ba mona ki neti za droit na bango ils a pas droit na bango ceux qui eza qui ndiko asala ki mabe ba condamné soit ça qui mabe te ba condamné te donc on va laisser la justice à Salam Sanai. Merci beaucoup. Bande koming balobi Koffi Olomide ninga zongi na Kinshasa misu babike atikala na kuna ya lisusu ataki manaye ou bien pour na yo est-ce que c'est une bonne idée bande konde baliko ba ninga kiana pour la ndaki tango aza ko koma misu babi ningo kiana ko zonga no suste na mboka na tikala na okanga est-ce que non on est en ngoma on est ou parce qu'il était d'être bien à présumé innocent jusque là parce que ça n'a jugé té azana yi akoiko tambola partout akoiko kende parce que non ba condamné été ndengani est-ce que c'est une bonne idée à bande konde bazako ba ninga kuna soki avanda ninga avanda ki liboso quoi soki ayete bato ba condamné par défaut ouais soki ayete comme suma beli sous et comme suma be makasi soki ayete ba condamné par défaut et ba ko ipe ko lukaye Interpol ko kempe ti ba batini ba ina awa soki ayete en tout cas ba condamné par défaut ngai en tant qu'artiste na ko ba ninga ki non si vraiment ça ina el comme monter aya na eka ko affronter justice et puis justice ko katana ngoli kam soki ayete et vous comment les moi passe makasi et puis so ayete bato musupu ba ah kimi parce que ayebi ke ba ninga kangama donc exactement pas si le koana mais nayebi ki aza mobali azali soki ayebi ki aza ki mabete aya na eka mais so ayebi ki aza ki mabe soki pe ayete mabeka donc likambo mono li eza moi pas pour nous répondre. Feel so empty. Voilà, bandeko na ngai tozokoba. Ils ont passé maintenant franchement. Ils ont passé les cambos parce qu'ils ont les cambos. À côté qu'on soit 8 ans, à côté qu'on soit neni. Mais bon, ceux qui sont conscients parce qu'à Kendagi. Donc à Ebi, na mbanzi à Ebi kasaki amote. Donc à yakaka quoi frontango à samba malamu et kogoleka. Mais ceux qui a ça qui en tout cas na hotema na monogote. Asala qui en a ça ça a raté. Et au kama. Mais tout le monde peut même bino artiste silence radio pour nous apporter soutien à bino na moninga na tanga likambo. Attention, ils ont soutien ou ya likambo ils ont moi ils ont passé parce que les likambo ya viol. Ils ont likambo ya séquestration. Ils ont likambo moko association était même yo même yé même nga même nini tout ça contre le corona. Voilà. Tout ça contre le Kouana. On a allé contre séquestration, on a allé contre viol, on a allé contre violence. Ma pratique, on a allé contre l'amour. Et j'espère que Asara qui a monté. Ce qui a Asara qui a monté, justice et au Kouanaï. J'espère qu'Asara qui a monté. Mais bino pende boza boye yoza patron ya groupe pe beaucoup tana na bakana boza na ba danseuse boza pe na ba chanteuse misu ba ela rabino o ndeto landa baninga bande comme ça balobaka tangu ye moko aza koya na orchestre no azo kanela yo moko déjà nazo ba kende na ye boye moi mande fo ya le karma moi charme na ye ninga imbela ka pe biso basi ngai ka ifona kende na ye et comme la pe bino non beaucoup oui beaucoup qui kolingana yo na moi c'est pexamite oui. Beaucoup lingana yo na chanteuse, yo na danseuse, beaucoup lingana bino. Mais na makasi ndete. Na makasi te. Ya ko kangela te, ya ko beta te, ya violence te. Ya ko forcer te. Ya ko forcer te. Beaucoup lingana bino na danseuse aza mutu. Yo poza mutu. Beaucoup lingana bino na chanteuse aza mutu yo poza mutu. Mais oyo bazo condamner aza bolingo te. Eza consentement te en fait. Mutalinga kite. Ezali ya makasi. J'espère nazo continuer au ya ko utiliser pouvoir na ya tant que leader o bana ko bima na ba film wana ndeza mabe faut de la consentement so ki zaki bongo mbeba ezala mais so ki zaki bongo te mbeba ezala ngote. Merci beaucoup. Le karma pas en tout cas to sepela mingi na sagesse na yo na bwana na yo hein bwa ça peut mabe. Mais il faut tout ça là-bas effort pour tout ça là mabete tout le kato memaka tout le ka changement ezala ceux qui naza usa mabe anasa la effort natika musala mabe eza malamu makasi mingi au monde même na bonzambe et usa malamu
Voilà, merci beaucoup, le Karmapa. Alors, rapidement, pour l'interdiction et conseil d'annulation. Voilà, oyo ezali docteur Wapidi Yepe Azali kopesa yaye point de vue concernant viol ya Kofi Olomide. Bolanda Bokebi quelque part malgré batan ebele olekite kati na biso kasi biso toyebi malamu. Lelo to retourna motuna oyo makambo komeli lelo artiste na biso azo comparaître na justice pour na likambo ya ba danseuse na ye. Nini okoki koloba concernant situation oyo komeli? J'ai été triste. J'ai été triste et j'avais même honte d'être congolais. Ah. Ça c'est vrai. Pourquoi? Tu vois? Quand on a zoté la makamune là, j'ai été triste. Ma sœur, ndekwa sali mabe. Ngakutu yoko lobilanga ngote. J'ai fréquenté ces milliers. J'ai eu des copines danseuses. Vraiment condamné Kofi. Vous comprenez? On apprend toujours des choses de notre langue. Oui. J'ai eu des copines danseuses qui m'ont raconté les histoires qu'ils subissaient. Kofi Azaye mon côté. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Très bien. Oyo, à quel copine n'a pas zélaye? Oyo na kena répétition afunguli nga porte bapesi nga kiti na fandi parce que naza boss nazozela silisa robina. J'ai eu des copines, des femmes, des grands musiciens. Grisel Bayebi. 2 fois. 2 fois j'ai eu des copines, des ex-femmes de Papa Wemba qui m'ont raconté les histoires de ces milliers. Donc, quand on a le barabilo comme ma sœur, n'ayez pas bateau sur la lobby, n'ayez pas biloko sur la lobby, n'ayez pas sur le bakoro changa na moto, sur le bakoro brûlé parce que j'en connais beaucoup. Par rapport à ma fréquentation au Nganasali, j'ai eu de vieux PDG des grandes entreprises publiques au Congo. On a nazo kende na ba Sosacom, nazo kende na ba CCIZ, nazo kende na ma banque d'Isaïe. Par rapport à ce que je faisais avant. Nazomona comment on a bisé avec des jeunes filles stagiaires qui venaient chercher du travail. D'ailleurs, je disais, si c'est comme ça, moi, parce qu'à subir ma pression, avant de t'engager au Namusala, tu dois faire ça, tu dois nous donner ton corps et tout. C'est répandu. Dans tous les niveaux, ma sœur, si vous avez la moitié des dirigeants de Kofi n'est pas les seuls. N'est pas les seuls. Mais est-ce qu'il fallait qu'il je crois que quand une personne est accusée pour des méfaits qu'il avait commis, il y a la présomption d'innocence avant que le jugement soit rendu. Est-ce que c'est là qui biso pe da par na biso to me maye ndengwana ba sacrifier ndengwana? Moi je ne Germany is powered by its people. pense pas. Je pense que ma victime ba kene ko poser ma plainte na bango, il fallait laisser Kofi affronter la justice. Donc, ngai penser na ngezala ki bon parce que d'une part pas à na bola monae a bête musique biso no sotobina. Bisono soto sepela nakati ya ba fête nakati ya banine mais à part ça azana ba défaut na yemo ko bolo azana ba makam na yemo ko ya ba be abandaki ko sala alobi ba porter plainte. Alors il fallait biso to kende pena que faut to sacrifier ye parce que il faut même to bomayer. Non, moi en tant qu'homme de Dieu je dois être au milieu pour chercher à concilier les deux parties qui sont en conflit. Et que chaque partie puisse accepter le méfait ou le mal qu'il a commis à l'autre. S'il demandait pardon, il demande pardon, l'autre peut les pardonner. S'ils peuvent même dédommager sa victime pour réparer ce qu'il avait subi, loba nanu papa senga pardon Kofi motema makasi. Hey papa Kofi, yo que no monaka mwasi ni papa mais d'une part
Dini par raza yaya biso. Loba nano mama diamant noir ba danseuse nde baza bangulu. Ye ndeko na biso bo ba danseuse baza banai. Il faut rebondela moi si papa pasteur wa video. L'homme a été toujours fort. Faut rebondela basi viole eleki na mboka wana. Asibir yango pona baninga msu babanga. Dans son milieu du travail. Akobomba yango pour ne pas perdre son travail. Et comme eloko wana elobakate. Elobakate. Okotela ete papa. Akobomba. J'ai vu pour les choses pareilles que moi c'était pour le chef parce que va promettre Moussala. J'ai vu engrosser ma stagiaire pour ne pas embaucher na Moussala. Et ça nous comment ça la culture na biso, et ça la culture. Mais ils ont bien tu vois, mais oui, ils ont bien dénoncer mais c'est un sujet faut pas traiter en profondeur. Il faut pas traiter en profondeur. Au sali il faut pas traiter en profondeur. Mais pour ne traiter en profondeur, il faut que Kamoko ebima. Ce qui Kamoko ebimi est réveiller conscience yabatu. Le cas ya violo bide bimi et qu'on réveille ce conscience yabatu. Que les autres chefs des orchestres là vont changer pas mon aké. Parce que tous les filles là qui viennent pour danser, ce que Talibango bah où t'auras toujours ba milliers moko reculé. Ça c'est pas faux. Ba milliers moko reculé. On n'a pas si on a sikoyo. Ayeba ko kipe famille na e bana tamso akoya na zana bana mibale. Alokula ayebi kobina. Alobi non na koyi kocha maintenant. Tanga nanga oyo pour la bana kozwa quelque chose. Ba yanga te pour ba subir ba viol. Mais là na kokoma wana sikoyo akomi que non, awa il faut ça la boy, il faut boy. Il faut ça la boy, il faut boy. Alors il n'en paie rien. Ce qu'a fourni balongolier, ce qui balongolier, à Rosombongo ya kolia wapi, à Rosombongo pesa, donc il faut ba autorité bazwa yango, même na niveau ya ba église, c'est la même chose. Même na niveau ya ba église, il a des fois ba sœur pe ba momoko ba mitika kandengwana. Biso to sala musala o, na ndenge longo bani ma sœur. Mais pour sera financer yo, il faut yo na yebo zala makangu. Yemo déjà yemo kofo alinga yona ye ozala makangu po yaba na ko financer yo so mekika ko bala bakimo vous comprenez alors maintenant ce que yo moni ke yemo tazali financièrement azana makoki alors pour financer musala nangé kende liboso pour qui ça pantalon et beaucoup de pasteurs font ça et moi je me suis posé la question parce que quand un pasteur a 50 copines dans l'église quelle parole que moi je vais vous prêcher maintenant mais biso de mon église et pendant na poto a pasteur balita na biga na mais c'est ça ma sœur. Même moi j'ai dit ça quand j'ai dit dernièrement dans une chaîne que nous dans la news christique, un sacrificateur tel que moi je suis, je parle des sacrificateurs, je ne parle pas des membres, parce que tous les membres ne sont pas sacrificateurs. Un sacrificateur ne peut jamais épouser une femme répudiée. Babengana ye na libala. Pour la nini babengana ye na libala. Soto lobi tolanda tokeno komona makambo mabe na ye oyo esalaka babengana ye na libala. Un sacrificateur ne peut pas épouser une femme divorcée. Soki azalaki mwasi malamu adivorcaka mpo na nini yo yoka kaka ye est-ce que yoka mobali na ye ex na ye. Un sacrificateur ne peut pas épouser une femme veuve. J'avais épousé une femme veuve. J'avais épousé une femme veuve. Une femme veuve va te parler toujours de son défunt mari. Ah d'accord. Yo place na yo kozala wapi. Au vandi où il est tenté de raconter aux gens comment son défunt mari était, bandeko na ye, il y a défunt mari na ye bakoya, bakoti na ndako na yo, tout ça. Je dis non, ce n'est pas moi, c'est les enseignements de la gnose christique. Moi, je suis un interprète de la news christique. Alors, quand on a bimisi biloko wana, un sacrificateur de la news christique ne peut pas épouser une femme veuve, une femme répudiée, une femme divorcée, ni une femme qui est plus âgée que lui. Peut-être que vous étiez mal compris au fait Nabato. Vous comprenez? Nabi, ça c'est pour un sacrificateur. Yo ebiba,
oyebi beaucoup de filles boninga na suya menace. Je suis conscient que ma sœur wana ba ko investir sous na news était. Moi news ezali makambu ya nzambe. Nzambe mutako sala makambu na yende na zo salela ngo. Nzambe mutako sala makambu na yende na zo salela ngo. Non, je parle bien des sacrificataires. Jusque-là, je suis sacrificateur. Je parle bien de... Moi, je suis sacrificateur. C'est-à-dire, j'ai sacrifié ma vie à cause de la news christique, la cause des causes. Moi, je suis sacrificateur. J'ai sacrifié tout. J'ai sacrifié ma vie, tout. Je ne fais rien d'autre que la news. Donc, il faut faire Nabiso, il faut renouvellement de l'intelligence. Voilà. Renouvellement de l'intelligence. Donc, Yango Moni, il faut servir son exemple pour même les juristes, pour protéger maintenant les gens qui subissent de telles choses. Et que ça la malade. Donc, il y a Congo, bofunda danseuse na Congo. Pour porter bango kuna pe plainte na Congo. La loi karmique. Kuna na Congo pe ba zwa mayele ndenge ya ko protéger bino. Parce que makambo osala bino eza bien te to yana analyse ya ndeko na biso. Asali pa kofi 5 ans ya ba bi. Kolonga na bazeli. Na oyela bino. D'une autre. Et c'est ça, c'est que notre frère Kofi est en train de subir. Maintenant, on a à l'encourager à affronter la justice jusqu'à la fin. Et puis, verdict, juste quand le juge, quand on fond, il y a dossier. Parce que même oui, le procureur peut demander. Le procureur, il protège la partie civile, les victimes et la loi. Il peut demander ça. Est-ce que le juge va aller maintenant du côté du procureur ou le... Non, juge Motosiko, le procureur peut demander, mais le juge pas qu'on y a à condamner par sursis. Juge pas qu'on y a signé 2 ans. Donc, c'est le juge qui connaît les fonds du dossier. Mais ce qui est dans les dossiers. Ça fait déjà 2 ans. Non, mais ça, c'est premier degré. Ça, c'est au premier degré avec sursis. Maintenant, il y a un deuxième degré qui est en appel. Ça qui est 2 ans pour aller voir, mon équipe à Salango. Sur la salle qui a monté, banga pas passer 2 ans en été. Annuler les jugements du premier degré, comme l'appel aussi peut confirmer les jugements du premier degré. 2 ans, les acquis moqués. Jugement téméraire. Oyo congolais basalaka na se ya banzete na se ya banini non les juges a tous les éléments du dossier et puis sentence na ye ekozala basé sur ce que lui a dans les dossiers biso toyebi makambo aza na kati ya dossier te enquête nyonso bamene par-ci par-là avant de fixer l'affaire biso toyebi te po dossier ezalaka voluminé eza na bamakambo ebele na kati oyo bato nyonso bayebaka te. Mais si Kofi était venu se présenter, je suis sûr et certain son avocat lui avait dit qu'on ne va pas t'interpeller aujourd'hui. Ah oui. Alors, Ayebaki, parce que l'avocat il connaît. Il ne va pas Ayebaki, tu vois, il va condamner la même jour à Ngaya. Interpeller jour wana, mettre aux arrêts jour wana. Parce que papa il n'a qu'à regarder. C'est pas facile parce que procès ou médical. Et puis confiant on a limite à regarder les choses. Mais oui. Par rapport à les éléments qu'ils sont en train de juger. Dubaï, la Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada. Kofi Osundol n'a aucun Europe, parce que sinon tu as purifié pendant 8 ans en prison. Mais ce qu'on va nous faire passeport, nous Kofi, mais c'est là passeport. Le passeport est ici. Par exemple, oui, par exemple, va condamner 2 ans de prison. Le passeport n'est bon, mais le passeport est 10 ans. On a celui pour ça le passeport. Ceux qui aillent komitika te, alors les Rwandais va relancer maintenant un mandat d'arrêt. Place non il faut interpeller, mémailler la prison parce que azotamula na
condamnation moko boye. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont maintenant condamné, est-ce qu'on a courage à avion na Congo à purger peine? Jamais, je ne pense pas. Ah, il y a des Japon, Dubaï, Japon, Dubaï, Canada, États-Unis, Europe, Bossa. Même l'aéroport, accord ezali, pour interpeller, tu vois? Donc, laissons les juges faire leur président de la République. Mais et si le président peut à livrer. Donc, fois Botosi, Kofi, entre-temps, il y a mon prison. Ça va côté prison à Congo. Nazaki na copine dépassé ya ba grand musicien lokola Papa Wemba. Tant on a zolo ba boyeba to bayebi na basuana. Ba to bayebi. Qui m'ont raconté les histoires dans la lobaka na batu biloko oyo ezali vrai. Docteur Wapiti Azom a confirmé que Babi Marana bango. Toujours bon moi ça zali loko ya sakanate moi ça zali maman était à Mokili Mobimba batu va respecter biso surtout nga diamant on a sensible côté mamba basi mais to leki yango prophète Wapiti to yena yo ozolo ba vraiment makamomoko ezali Denis Lessi, il peut appeler ça position, to comme il par rapport à l'arrestation, il y a Kofi, pas arrestation, jusque là, il y a procès à Songambeli. Votre service est allé au lait à côté. Au lieu qu'on y a visa na yo na ndenge na yo ke de poto yo ndimi ko kende abimana secrétaire na été abimana dans CST toki na mona redia misa bi batangi ngai te poani tikambote libanga les unes de ko sekete bon biso tout doit ba soboki biso tout commettre derrière. Est-ce qu'on peut pas faire un nouveau départ? Il faut qu'on fasse un nouveau départ pas en insultant les autres. Aujourd'hui Kofi a 60 ans so ba bete 10 ans 65 ans papa a comment obomi musique naye otango ya bandako obima na bafille ya bato ayeba ete ke eza mpe na baretombe papa paster yo baya paster escroc oyebi te bino nga badanseuse wana ya baorchestre nde boyebi. C'est notre frère, on doit l'aimer. Je ne sais pas, je parle avec oui on l'aime mais faut piriger peine na ye soki aviolaki papa soki asalaki mabe aokende soki asalaki mabe te aza libre. Nakoma nanga béninois, nakoma camerounais, ivoirien. Les peuples congolais pas comme ennemis du peuple. Donc on s'accepte pas de vérité. Et comme Moussala très proche là on s'en rappelle à Moutranga Kofi ezali que quand Makamba Boizal tant on pressait liboso ba beto 2 ans. Il fallait que nous mon abana. Je suis votre père. Si j'ai commis des erreurs. C'est ça, aza humble. Bo so matamwa mitoka botina na boka biloko so mona ba pétage wala nyonso mona ba mpiaka ba mpiaka wapi bana potolo mpiaka mona la parke bana poto ba beta kayu na ba alors ko golongo le stress aza conscient ya mwato sa ba la maikiri mongo na film na Kenya lelo yememela ka prison na makala attends ça là quelques jours. Donc mutu lelo o sale malam mais au succès na mabia au mono kamabe. Donc moi je crois que kanga break na yo kanga break pour permettre et comment procéder. Malobini. Voilà tout kanga break ba danseuse papa lobi bo kanga break na ba protocole tout ya ba pasteur tout kanga break ya ba politicien pour ba problème ya te ba mouvement ya te ba pasteur non ba pasteur ba viola ba protocole ba problème pété ba pasteur misus ba kanga na ba mbokeza pour moi na pas tous les problèmes question nga sukizaka ki photo na on hérité vraiment qui créer base makasi bandeko na ngai bosili kolanda ba analyse ya ba ya bandeko ba musicien na ba homme de Dieu selon procès quoi ya Kofi Olomide biso pe atanke basi atanke ba maman atanke to l'équipe na ba pasi na ba Congo wana na ba souffrance ba nini ezatele lo soto komi na poto to bosana ke to beta makolo ke to kota na ba fula ke to nyoko ma to bosana ngote
toyebi ke pasi eza na mboka bandeko mibali kutu na place wana basi baza ebele oyo kozwa na yo oyo kutu baza na bango te ke baza ba danseuse baza na bango te kutu basalaka epa na yo okobima na bango ndenge olingi mpe kozala na respect. Alors soki ozwi motu aye kosalela yo mbongo azobina azokotisela yo mbongo bato ebele bazoya wana biso mpona batelaka ba danseuse bazodekore miziki na yo pesa bango respect. Ndenge ndeko na biso Karama pa lobi ke eza nango interdit te ke olinga danseuse bien kasi bolinga nde na bolingo solo mais na bolingo oyo yo te ke papa ta yo moko avofuta fo bakomela ko ba testo je t'aime naza na posa na yo oke okoti non wana ekomi vraiment ko faire souffrir bande kono kofi yo moko na bana oyebi mwana na mwasi mokolo babimisaka mutakala na ye owanga na osilika olobi te eza lokuta eza mwana nga te o esalaki yo pasi kanisa pe pasi wana yango pe salaka ba mama oyo oza ko bebisa ko abuser bana na bango pasi wana esalaka bango. Donc soki osalaki yango te en tout cas naza na 0% kaka nazondima te kosalaki yango te mais 99,9 nazondima ke osalaki yango ata soki lelo bakateli yo te pen te parce que boza na ba monde na bino oyo eza kotravaille na minute oyo mpona ke basauve yo mais soki ozaka motuka ya maboko kaka makolo na maboko papa non 99% osalaki yango et puis osalaka yango pe ozo continuer kosala yango pe kasiko ata na minute oyo toloba ozo nyokola ndoka bafi yango et puis mpona ni bavandaka na ndako na yo baza na bandako na bango futa bango ba 150 ba 200 na bango bazwi bandako na bango baza et basali musala bazongi ovandisa bango epa na yo pourquoi nyonso to wana yo moko yebi baza na copain te baza na mobali te eza normal te bakomi ba mamelo te quand même soko lingi koma sango ba danseuse no bakoma ba mamelo wana to kondima. Bon à bon attendeur salut vraiment beau partager ba vidéo beau aimer vidéo vraiment on est là quoi donc j'attends vos commentaires et au sala bien makasi des gros bisous bye bye la danoise.